ba oyo nyonso bazalaka fanatique ya Grace Mbisi, ba oyo nyonso balingaka Grace Mbisi, bolanda ngai parce que l'air n'est pas grave, mais Grace Mbisi alinga komisa ngo l'air est grave. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Ba oyo nyonso bazalaka fanatique ya Grace Mbisi, ba oyo nyonso balingaka Grace Mbisi, bolanda ngai parce que l'air n'est pas grave, mais Grace Mbisi alinga komisa ngo l'air est grave. Mbote ba papa ba mama andeko, mbote ba rando na ba randonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Pandeko nanga takanisa bozokanga malamu. Grace Mbisi asali musique ya zoki ya kitoko vraiment ya bien rythme moko bien rythme moko ekoki ko continuer kozala musique ne wana ekoki kosala succès titango akokoma koko titango Rachel bébé Rachel akomi jeune fille Rachel maman Rachel pe aboti bana yeba komiko. Même Grace Mbisi alingi akota sur ce studio bon fa côté studio c'est bien mais nzembo alinga bimisila biso na kanisa soki boke na Facebook na ye bomoni déjà na kati studio posa kota kikutu mais nzembo azo bimisa eza rap bobino moko soki boyoki yango boyoki mo ba partir osala na ndenge zoloba na kanisa réponse ezopesama. Pourquoi na zoloba bongo parce que zuki ezo régner sikoyo nzembo na ya zuki ezo régner pe ko continuer ko régner mais ye azo tia sikoyo rap wana na maloba moko mwa moke désordre et puis na rap wana po alinga bete la biso bino moko botala nano Grace Mbisi abeta ankoro esalaki succès nango ya mikolo wana lelo oyo esalaka vraiment succès te abeta théorie esala succès nango na ntango wana sikoyo esalaka succès te mais zouk o babengi na bato ya bapays lusophone kizomba ou bien passada. Donc sikoyo nzembo ya zouk ya moko ya rythme ya kizomba o babinelaka passada. Donc tala bino moko nzembo ya ndenge wana ya kitoko ya bongo ba rythme ya bongo abandi nsima nango aya kotibakisa biso kaka na minute oyo yango ezodondwa aya kotila yango confusion na rap yango wana bino bolingaka Grace Mbisi, bino boza ba fanatique ya Grace Mbisi, bino bozalaka pembeni ya Grace Mbisi. En tout cas boyebisa ye même soki akosala akotia rythme mosusu mais ebongi abakisa bazouk mosusu atia bazouk mwa ebele biloko mosusu mokie parce que na banzembo ne misato ayemba le sel nzembo ebando kota bane na bane eza bazouk eza zouk oyo asali soki pa sali bazouk mosusu en tout cas carrière musicale nde naza sur ekokende malamu ozoki oyo même maloba bato bazoyoka yango te mais rythme wana ndenge babeti soko bini nango kizomba soko bini nango passada soko bini nango modèle avantillé en tout cas oko se retrouver voir même soko oyebi kodina ba danse wana te ata obini nango urumba oya serré ya kole serré ya kokangama en tout cas oko bina yango kitoko mais oya kotiela biso oya kote biso studio eza banzembo moko erenyaka par hasard botala bino moko bokende kaka na Facebook na ye bokomona
bato bazoyemba banzembo wana, bato bazoloba bazorepete banzembo wana, bavideo ya tie okomona bandeko nyonso bazali wana, bacouleur nyonso ezali wana, bilongi nyonso ezali wana. Même soki otali babote ya bana mosusu ondire babota bango te, basali bango kosala na kolo batindi bango bongo. Donc ondire ba angelu na banzoto ya bato bamisusu na bamisu ya vert. Donc bawana tu baza koyemba nzembo ya Grâce Mbisi. Bien sûr maloba wana eza kokende kitoko na bavi na bango po balobelaka bakamarade na bango, po balobelaka binemi na bango, po na balobelaka soki banani. Mais rythme wana po na kobina en tout cas eza vraiment kitoko. Pourquoi ngai na lobi te nga pe nazalaka fanatique ya Grâce Mbisi? Non, si na lobeli, si na komeli, mais Grâce Mbisi ndenge azali wana ebongaka atia motu makasi. Mais sikoyo azotia motu pete, soki azotia motu pete ezalaka pasi po comprendre bino. Motu makasi akoki kolobela yo, akoki koyebisa bino ntina, pe akoki kosala kokanisa moke soki akosala nini. Mais lokola azotia biso motu pete, wana nde kokozala problème. Yango bino boza pembeni na ye, bino bafanatique mosusu bomeka nanu koyebisa ye. Po ngai pe ntango mosusu akomi na duti na nga ndenge bafanatique ya Grâce Mbisi mosusu bakoma na duti na nga ke nazalaka fanatique ya Grâce Mbisi. Bango nyonso bazoloba nazali nde fanatique ya Karine Mokonzi, nazosala semblant. Donc namoni eloko na koloba te, bato ya Karine Mokonzi bango bandimaka naza fanatique ya Grâce Mbisi. Mingi mosusu kutu balingaka ngai te, mais bafanatique ya Grâce Mbisi, ba propre fanatique bazwa kizenga nazali fanatique ya Karine Mokonzi. Bon, pas ya Karine Mokonzi, bamisusu bakisanga te babenganga infiltré. Bien sûr, bayebi tina ya infiltré te, po infiltré bayebaka ete infiltré asalaka moto normal, akokozala comme neti chinois, comme neti mwana membre, comme neti charge, comme neti équipe nationale, membre équipe nationale. Donc wana nde bazalaka infiltré, akokota na bisika wana infiltré bayebaka ete soka koti na groupe na bino. Donc kote kuna nde bato ya Karini bazosala erreur baloba nanga bongo, po nga nazoloba naza motu ya Grâce Mbisi, naza fanatique ya Grâce Mbisi. Donc nakokozala deja infiltré te po na lobi bisika nazali. Sikoyo nde bato ya Grâce Mbisi ntango mosusu bazokanisa naza infiltré. Non, Grâce Mbisi ye moko ayebi nasali au moins 6 ans ya kozala fanatique na ye. Ayebi bien na kombelaka ye na banakosola na ye, ça fait déjà 6 ans. Donc nazalaka fanatique na ye. Yango wana nazoyebisa bino bosala makasi po musique na ye oyo abeti tour oyo elakisi mpenza aza na kapasité ya kozala likolo ya kosala succès na kati ya poto. Pourquoi bolanda bien? Bien sûr bokoloba ke bawilo basalaka basuccès na barythme mosusu wana sans autre. Ça c'est bien. Naza ye moko awumela na rythme wana. Toza na bato mosusu babima bapeti makambo bawumela te na rythme wana. Soki pe tokei na banzembo ya Luciana de Mingongo te, mais Luciana oyo ayembela biso barythme wana ya wilo abeta pe zo. Lelo yo azalaka na Afrique quelque part na ete soki bazonga poto, mais soki okei na bapays lusophone okoyoka musique na ye ya suki ti lelo erenya. Soki pe okei na baboite ya bantie, na baboite ebele oyo eza na kati ya France, si na banti okoyoka toujours bazuki ya Luciana eza kobeta. Bazuki wana ekotikala internellement, donc ekotikala libela na libela, parce que bazuki wana ebetama kitoko, ebetama na ndenge ya kosakana te. Yango pe ekotisa Luciana de Mingongo partout et voyager ba pays nyonso bayamba na ba télévision nyonso ya ba pays oyo akende. Pays moko ta kende ba reconnaîtra ki yeke nyonso bayeba ki ye pe ba aleka na ba émission na ba bisika na bisika. Mais zouk ya Grâce Mbisi soki bozozwa ngo maseki, soki bozomona ngo ndemana pona ezobetana na ba view mokuse posiko eza na 200 quelques mille vues. Bomi tungisa te zouk ekendeke nango boko. Zouk eza musique moko lent, zouk eza musique moko etekamaka pe ntango mosusu malembe.
et mataka pe ba vie malembe mais na kosote batu bayo ba yango na motema moko ba bina ka yango à l'aisement même oza bébé il y a 3 mois sur ba tchelo musique ali boso za zouk en tout cas on va lolela mokie on lolela vraiment ce qui passe mon casse mais nzembo wana eza vraiment nzembo même ba ketia yango et sika pa toyo ya maboma bazali soko tchele bango zouk motwe ko même bateau bazali kalba soko tchele bango zouk ba ko komanese pour zouk et ça rythme moko en tout cas eza kitoko et petaka kitoko grâce bis a beti yango kitoko yango wana bino ba fanatique ne bino ba koza simana bino ba oyo yaso kula na bino en tout cas bosala tout boyebisa ye ngai awawa si ba abandonenga na ba fanatique ya grâce bis na kanisa ye moko pesa na doute nanga ndenge na saboye na yebite soki banani ba kozwanga mais ça le lokote provique na zala kaka ngai moko na zala ta fanatique ye lengi ya combat congolaise TV et au sein de l'autre mais tirelo na zagaka fanatique ya grâce mbisi Karim Mokonzi nde na linga kaye na sepela na makambo salaka makambo lebele en tout cas et comment vous intéresser na makasi ndenge bana ko intéresser na makambo ya grâce mbisi tango bana bisika ezanga te moto na sala yango mais ezali miso ezomona motema ezotala mato ezoyoka donc nazomona Karim Mokonzi yango wana chaque jour na comment vous consommer Karim Mokonzi mais tilelo na zaka fanatique ya grâce mbisi même bango moko ba fanatique ya grâce mbisi tango ya Karim Mokonzi tango na lobaka boye ba kangelinga ba lingelinga bol sauf moke nde basalaka nanga toujours kamwa bientôt bien tokokotala ba petit nanga Rose Bombo ba liboma ya Karim Mokonzi na ba misusu baza pe mwa moke na côté na ngai na ye moko Karim Mokonzi bon yekuto a commencé pour supporter même à la jalousie ndenge na zala fanatique nete mais pour vite non pour vite bon ndenge boyo ke la ezala pro na vite ndenge mo webele ko dalobi ezala pour vite que ndenge moko ngala solo ba créole lingala créole lingala oyo ezaki ke so ngala solo ba lingala bo ko changa olobi mabe olobi preuve olobi ba preuve non ngala lobaka lingala oya créole lingala bakanzate lingala bayakeke mais lingala oya créole la sokisi awa botika la malamu tcha. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.